yango yo Myriam Wet Mokonzi otikaka Karine te pourquoi yango yo Myriam Wese yaba Mokonzi yo kanisaka vraiment Karine azali pasa no bobotama sikoyo eloko nini vraiment esalako otika ete eloko nini omonaka Myriam Wet Myriam Wese yaba Mokonzi mpote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Myriam Mokonzi Wese yaba Mokonzi, ye atikaka Karine ata mokolo moko te. Po misusu bozotuna papa Robo asali susu nini. Banda Karine azwaki fiancé tozomona ye bisika zobima te, tozomona ye bisika zoloba te. Bandeko bomikosa te. Myriam atalaka akipaka makambo ya Karine chaque RTM, chaque seconde. Même yo olingaka Karine Mokonzi ndenge nini otalaka Karine yo monaka otalaki de trop, okipaka ye trop, olandaki ya trop. Momikosi Myriam azali ya kosakana te na kanisa bakuse oyo alalelaka bakoma Karine Mokonzi e Myriam Mokonzi Wese yaba Mokonzi. Alors ndeko mwasi oyo bozomona Myriam telefone na ye aza nango 4 akoma na 4 mamero nimero moko ezali ya batu na ye internet. Awa mura abandako taki grâce mbisi Myriam abengi po Myriam azalaka toujours na live ya mura azalaka toujours na live nyonso oyo elobelaka Karine ya bato ya poni na oya mida. Alors tango bomonaki mura azopupula grâce mbisi sima nango mutabengaki bien sûr mida lobi na bino grâce mbisi abengaki mura abengi mura azozwa ete sima bengi Myriam ale Myriam aye kopekisa ezalaki bongo te ezalaki penza Myriam mutabengaki ye moko apekisa mutabengaki na yebite soki mususu abengaki ezalaki grâce mbisi to te mais oyo abengaki atindelaki message wana ezalaki Myriam pote apekisa ye sima bolandaki mura akataki live et puis mura bisika azalaki ye moko te bazalaki au moins bisika avandaki 6 à 7 personnes bazalaki wana. Alors mura tango bakati ake kosolola abanda kosolola siko na nani na moto abengaki ye moko pa lobaki akosolola na moto abengi sima kozongela grâce mbisi tango akei asololi na Myriam alobi na ye makambo alobaki ne ebele menga na koloba na bino oya mukuse parmi makambo oya alobaki na ye alobi na ye grâce mbisi tika ye bongo ata likambo ezali limbisa ye azali mutu na nga epa tu lobi na mura me mura likambo nini sikoyo news ezali bovandi kaka bongo na yo pe mura
muto na tiaka confiance, muto yo na respectaka. Miriam mokonzi, wese yaba mokonzi, wet ou bien wese, ye nde mutu. Abondeli mura, abondeli ye kutu teme, alempi ye. Abaloliye, abaloliye, abaloliye. Ale, bomoni mura aye sikoyo, pote aloba makambu. Ya fiancé, mobali ya libala, papa ya bana, evi kikule, bogar ya babogar, l'homme respecté, beauté abwakama, alatake lamba etosaka ye, mura ayepo aloba. Pambate Miriam alempiye. Miriam alobine makambo sukali, yango wana aye. Sikoyo Miriam lokola azolanda pe pananga po alandaka nga chaque video wana bobosana te. Soka kepa kari ngai alandaka nga azali parmi babone nanga ya liboso kina mokola lelo. Azomona nasalaki pe mission na lobi mura azolinga akoma chinois akokoma futur chinois. Ale nyonso wana amoni yango eza pe sérieux po eza pe sérieux. Mais Miriam yokana ebisa yo tango nga na lobi mura azolinga koma chinois eza te la Chine mutu ezobenga ye, eza te ba chinois balobi na koma chinois, ezali Yandi Mosi. Yandi Mosi nazoloba Yandi Mosi ya comédien te, nazoloba Yandi Mosi na munoko na bino Miriam mokonzi wese ya ba mokonzi. Yandi Mosi yende mutu bon ye moko po Yandi Mosi elakisi ye moko, ye moko azosala tu akoma chinois. Mais okamati omanipule ye aye pona kotake aloba eviki kuli aza skoro. Mura yo pe yokanga tala yo makambuno oto yokaki ezati sikoyo yo paseno na présent na futur ezokende ndenge moko. Alors eviki kuli nyonso bozoloba pona ye la Chine eyebi yango te emona pango te eza pe na ntina ya koyeba yango te. Ata bayebi yango bango bazokipe oyo bamoni. Alors oyo bachinois bamoni oyo pe yo mura ozomona. Bogar mobali moko alobaka na ye penza te. Mobali moko oyo ayebi kolove mutaza na ye. Mobali moko oyo azopesa la baronne eloko babengi kaka bolingo. Mobali moko oyo li royal endimi ye a sentir que non oya yawa aza penza roi falala na li royal. Mobali moko aza différent par rapport ya misusu bayana via Karine Mokonzi akabaka. Ozo comprendre eloko la Chine ezomona, mokili pe ezomona, yo pe ozomona. Sikoyo soki pase na ye ezali ndenge yo zoloba, en tout cas mutaza nango posa azate. Parce que présent otozomona kitoko nini oyo, présent moko sukali nini oyo, présent moko balinga ba miel bio. Alors mura bon côté mususu nazo comprendre yo mura Miriam muta manipule yo et puis eloko etindi yo oloba yoka bien na yebisa yo mura soki liboso ozako loba te parce que ozako mela soyi na beauté ya Eric Kuli olobi Karine aza somo vomi na vanda calme na komata chinois tango mususu na kobete mosinzo. Mais non mora yo penza obeta Karine mosinzo. Bon kolota eza mabete kolota esalaka bien
siko Miriam Wesaba Mokonzi aye abalolio ide siko komo take Eric Kuli okomo take na image ya kope na yo oyoyo bozana problème wa yaka lendi ti dimanche lokola zoya susute ale kanda wana zochamupa ya Eric Kuli e Vicky Kuli yoka kombo tala beauté tala spe en tout cas zo kanisa wana azamutu tala mora heureusement ndoto bapetsaka te moto to aza na droit ya kolota te lota kaka lota nga na kokota mingi na ndoto no te mais yo Miriam Wesaba Mokonzi yo tala bobotama na Karine te obotama yo moko ndenge olobaka kokanisa te obotamaki mapasa na Karine simba mama na bino apesi mama Charlotte mwana mama Charlotte azwi mwana na ye aketiki papa Mokonzi ezala bongo te Karine aza mwana ya papa Mokonzi na mama Charlotte kobosanaka te yo obotama yo moko esili me likambo nini olobaka na mura aloba makambo ebele azobimisa ke babali ye la Chine abimisi mbongo yubilo ozokanisa Eric et Vicky Kuli un homme responsable po aza pe orgueilleux na sansa mabe te na sansa kitoko un homme orgueilleux comme Vicky Kuli andima basalele fete ya fiançailles andima bapesele mbongo ya libala andima bautilize kaka bongo mais non ozomona chemise oyo alataki chemise wana ezosymboli eza kaka chemise ya classe te mais tala couture nango bien kalikila yango bien oyo ya pembe alataki tala yango bien kanisa ozomona ngo na nini ozomona ngo kaka na mboka oyo ya famille Dallas ya famille Ewing ya mboka ba western ba cowboy aza yuma te aza mbendre te azali orgueilleux na bon sens akokolinga jamais basale bongo akokolinga jamais oyoki te témoignage ne tina bazozo tina batuno et Vicky Kuli akabaka même etikali mbongo na suka apesaka bozwa et Vicky Kuli aza capable abengisa motu na poto oza famille na ete sikoyo moto abongo atika babala ye mais yo ozokanisa nini ozokanisa yo Miriam Mokonzi Wesaba Mokonzi ozokanisa neti yo oprometa chéri na yo janvier limbisanga nazoloba kaka vérité okanisi ntango olotaki janvier olinga kobala janvier okosaki ye okobengisa na poto zela janvier azali azonga bisika uta pa mami na ye Karine Mokonzi mukola kobimisa secret ndengo draga ye biso toyoka kaka olobaki janvier kala tozo ya poto me mukoto koyoka ndengo draga ye na ntango olinga kobengisa ye okoka te sikoyo ozokanisa mobali oyo Karine azwi mobali oyo aza sikoyo papa ya la Chine pera bana oyo bayambi ye na ndenge moko spectaculaire ye moko beauté moko spectaculaire ye moko taille moko spectaculaire ye moko abina avec harmonie sikoyo epesi o vertige aluki balola mura na yebi ozo souffrir après kosala émission wana soki na ndako no otiaki foto ya Vicky Kuli po longolaka mampuya longola foto wana yo mura na lobino vérité mama na yo abimisa yo na net mida ya lotaka mbebo
mbebo ya Karine Mokonzi. Yo okomo lota nanu na suspecte oyo eza kaka kosuspecte yo nanu na confirme te me na suspecte yo okomo lota Evi Kikuli fiancé mobile ya la baronne papa ya bana père des enfants oyoki en tout cas modèle la Chine ezobenga ye modèle ba chinois na ba chinoise bazo benge na kolela ye bato belé bako souffrir kaka na ebengeli te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.